magia du pamboli bon on va s'abonner pour les chaînes qui les bosso biso ba lié ba to ko to lié avec la kinya na be ezalate makila no so para kat na biloko oyo na kombo no yesu ozala ki mobateli ozali mobateli ko kozala mobateli bela seko amen amen amola pe ba famille kota ne ba ye bala misanga lelo ba poni Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tout l'amour qui n'attend, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo e baba sango ya mboka kota na Chantal Nzambe TV. Mata ya kitoko ba émission ya kitoko kukuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tumemeli bino bilili nde yasika Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV. Maya moto kichaka. Wewe na modio. Oba wote mambo kumamuka ya siku yo. Na hizo cha moto maya moto kwa kona. Samuka moyeki. Telo la kaka ba nzinzi. Non non. Et vont dans la nzinzi. Na mtoto bape konzi. Mita mtoto bape konzi ya su munene te. Kato za yeso su mtoto baba panzeli wangu tala munene. Ngo Na bebe ngela. Voilà, ça continue. Ya Gabi, on l'a mis le fond pour toi en tabac. Il a mis biso et pas batatu. Tatoué toi, oui. Oui. A bébé biso kuna. En tout cas, ya Gabi na biso. En tout cas, ba ba icône. Faut pas relever la moutou. Ka bola moutou moutaza sous-souté. Dès son vivant, il va ketolina kaye. Aza icône na biso. Comment on a Gabi na tala théâtre mo bosala makalunga uta poto ala teki bozi mo be ya jaune sikoyo servir zayo servir et pas là tiamo botali bola pa ambiance na vraiment ya Gabi mo bo regota ba ambiance tournage ezala ya kala papa il a la kitoko ya Gabi ambiance ya kitoko kala biso so tozaki na biso niveau moko lakini biso lelo te ki ngai nde mutu mbongo te lakini biso bongo te ngomo za na mbongo na yo za na bongo ochano baninga mala leste bazala basali la ngai yawa matungulu ati matungulu matungulu na moto osa umeti bouillon c'est tout kambala mtoto abezala ba bouillon des tomates en mbuma tangawizi G.
Donc mais puis peut dépendre de la quantité et puis là pour ndenge ça. Chana yo ba épices bien bien. Ça me passe de mal. Ça me passe de mal. C'est le moment où ça va nous attendre comprendre. Ça. Il on râpé muscade. Mon apôtre Bolia. Le sambo toujours. Et la bisa le sambo to zate hein. Ça le sambo le zate. Oui, non peu basse. De lo bat ba romo kufa ba bi ba chroniqueuse biso bino ba comédien bo pemi non mokie. Bino pemi ko ba kufa mingi Vous avez la matanga fleur? Et na ya kité. On a petit on va passer na casse. Voilà. C'est là la musique. Mon dirait li wape comment na ngolo mo bo so mtakufi akufi na ye. Pokara wana batu ba koloba ka ke to zela ito kunda fleur ndenge sili bo to zongi li susu ba rando na biso ndenge zala kaka. Ouais. Ouais. Oh. Zam. Donc elle va conduire à fleur lobby to moni pe moura zongeli suba live. Ape magina no zongeli lisusu. C'est que li wezo te na ngo batu te pe sa na ngo susu pe so monter. Pour la calezala est-ce que li wa pa été à mutu sora kufi li wete yo ke ndenge na za boy fona milenge ne fona sala boy. Tout le monde a le sauté. Il y a côté à maté. Il y a des bon Gabi. Il y a commandé à la fin du mois. Bon écoute. D'ailleurs pour les sabbats na YouTube. Autant la période pardon, c'est comme une période mon que rentrée scolaire. Au créer nous que l'homme bon écoute. C'est comme une bonne année, bana balata, au créer que l'homme pour bon écoute. Ah, t'es tout en linga matière, tout dendi. Tu ne pas mourir. Ah. T'es au bimsano comme matière, l'homme est kaka, apo babi ko seka ya gabi ezala ya songi. Jamais. Oui, bah ko seka ma bé. O linga no te. Ah. Quoi ni biso de linga bongo. C'est ba tu ninga na batin bo comme ko na mo. Oh boy no. Oui. Ah. Gadinga Marisa ni. Na sepe na ene lo mo ka lo binanga. Mutu oya ko ya kulandisa ngai. Oya ko zo photo asila na berger atie. Na olamba ka suna ni na ite. Alba bongo. Parce que donc to kongo bi mon on dirait to za sous le côté. On dirait ce que tu as ni on a des talami. Biso to talami ça sous sauter. Vous comprendre. Na pesa qui raison. Na pesa raison makasi. Vous comprenez? Tant va expliquer ngai. Pour mutu moka ko le la pa na ngai ba o banga na bloquer nga c'est là. Ah, et ba ko le la kai pa na o mata pa ko le la ki ba bloquer kai. Ko tanga pa ma top. Ko tanga so ma top. Ah. Vous comprenez? Là, on va expliquer quand la compagne a dit oui, on a raison. On a raison. Soit biso na soit comme comprendre ma cambo. Voilà. En tout cas, tu obima ma cambo. C'est ça. Tu comprendre en côté. Tu obima la carte. C'est ça qui est raison. Je dis voilà. Tant que tu n'as pas raison. Comment miniature me fait ça?
comment moto asali eloko Gabriel mais l'autre photo bato misusu c'est que bato misusu bato bana baosala makambo komi pamba baso baartiste te azalaki na raison nazomona c'est ça basala émission ye botie miniature na ye ye asali émission kolamba bato wana moto balambi te bino bozwi bomamiki bango na miniature pourquoi esa malamu te ya Gabi est-ce que likambo paye osilaka oye tolamba miniature otie ya bango mibale obenga na olamba su te na olamba su te c'est ça boni ba mibange mibange baza bien mibange baza nzambe azobatela biso ba mibange ya Gabi ezokina suka malembe mibange po okata ageleki ta bafinga mobange nayambi yango oyamba yango mpenza nayamba yango na motema moko eza ngolu te eza ngolu mpe koko koma mobange eza ngolu eza grâce ya jete bato bakosana ba 25 vraiment nzambe apesi yo ngolu ko mobange omoni bakoko na yo ata yo lumba lumba yango nde baluba mpe basalaka mpona babenga yango kunini yango batia yango na motantaba batia yango mpe na soso kotambola na soso kotambola nde ezala nini oyo ezala chibau batia yango mpe ata chibau te ataka kolamba ya pamba voilà, ça continue. Balobi ya malamu tozwaka elambeli ekeseni cuisine eza tellement munene mutu na mutu akana elambeli na ye lelo ya Gabi akolambela biso mutu ya ntaba ezalaka nango compliqué te ezodépendre kaka na elambeli ya mutu yo moko ndenge olingi olamba yango tokomona deja ndenge ya Gabi akosala mwa tomate na yo mwa ndembi na yo mwa litungulu na yo mwa ai mwa muscade mwa piment mwa poivron na yo lumba na kati mwa tangawis yango nde ekosala mwa elubu na biso ezala elambeli ekeseni baépice mpe ifo kotiaka yango selo quantité ya musuni na yo oza nango ya nyama na yo oyo oza nango omona musuni eza mokele ake otia baépice ebele sikoyo ebimi lokwa ngai ozomona baépice ebele esalaka ngai koyoka biso neti théâtre na biso tiango na 40e position par rapport vraiment ndenge bino bosalaka théâtre ya kala na ya lelo 40e position par rapport ya théâtre nini par rapport ke théâtre ndenge bino bosalaka na série ya CD na ndenge ye na YouTube bon bato yango basaka na CD bango mpe baa na YouTube ezaka le même voilà ezaka le même ozo comprendre bandaka mpe tozalaki mpe kaka moto azalaki mpe kaka na comportement na ye ozomona baimpoli mpe bazalaki donc eza nango kaka ndenge moko ngai amonaka échange nango eza nango kaka ndenge moko voilà eza nango kaka ndenge moko esaka bamanque ya respect voilà c'est tout osede ezalaki mpasi ye c'est des ala pasi nakala mpe ezalaki motu bokosola to boya mpe boza scène moko po lelo babi ekoma ya so bosola te bojue o scène moko to boya ba te nasolisaki te tozani scène moko te aujourd'hui bon oza professionnel professionnel
po tolanda 7e marbi ya batie ba jouer na tonton Omar aboyaki ya na mpete okita babiloko wana omangangani inongamina pe alobaba omangangani notima ngo te ya mosala na ngasi tomati su biloko okabega na ya kuta ya okapasi makasi malaria na bistoi na mine kokani nayoka mino ndenge na vanda yaka biko mona leki na Barcelone azongeli biso ba mama poto balobi afingi ba mama poto sipenite na badire na ndenga lobaki afingi na talente omoni kozonga ye na passeport rouge bon nga azaka na poto te mama mona yeba makambo ba passeport rouge eza te ozo comprendre bato bazala na poto nde baoyeba passeport rouge ngai nga nayebi nazala kuna ata mokolo moko te bayebi baprocédure nini elekaka kuna te ozo comprendre bato bazala kuna nde bayeba procédure elekaka kuna ngai rien à voir rien à voir natali émission yango te nayebi mpe te soki afili bango soki alobi nini nayebi te voilà c'est ça pasi mambo yango pasi voilà. Voilà. On a pris un moto. Biloko mata miniature. Biloko yakaboli olinga nonde ka miniature. Eh, biloko mata miniature. Voilà. Sokolingo ye baba sango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV mata ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer au tout. De tout le monde en beauté, une chaîne qui nous informe toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal ya Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka, kota na Chantal ya Nzambe TV. Mata ya kitoko ba émission ya kitoko, kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal ya Nzambe TV. Tomemeli bino bilili nde ya sika Chantal ya Nzambe TV yangoyo. Chantal ya Nzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Chantal ya Nzambe TV. Partagez, abonnez-vous, Chantal ya Nzambe TV, chaîne Nzambe yangoyo.
kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal ya Nzambe alala lelo bana boka jena bana boka Chantal ya Nzambe jena bana boka jena bana boka Chantal ya Nzambe TV. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Vous massivement likez, commentez, partagez. On est et ça la force ya chaîne na biso ya bino ndenge bolingaka. Et la mbeli keseni parce que cuisine est tellement vaste, est tellement monene mutu na mutu azakane la mbeli na ye lelo to moni ya Gabi alambeli biso mutu ya ntaba bo monaki ba o bazui biso kaka siko ya Gabi ako expliquer biso ndenge alamba ki pe bo mona finalité nango ndenga lambeli biso mutu ya taba. En tout cas ya Gabi ebike batuko mona ondo comment on sala elububo ba comment kama po ba bi ya Gabi azaka fia talent amatia ke ya kiti ya kebwe azongi age ya Gabi te ezaka pona age te depuis kala nga depuis kala côté kolamba pa ko yate donc ya Gabi akokisa ki bomwasi ozo comprendre Gabriel akokisa kibomwasi nyonso to oyo ezalaka na mokili ya Gabi ayibo bongisa mbeto ya Gabi ayibo komba salon ya Gabi ayibo bongisa cuisine ozo comprendre maman eloko bato mosusu bayebaka te na vie okozala no kitoko ozongala ndenge voilà obala mobali moko ya aliaka mingi te oyo mobali aliaka mingi te exine aoyoka goûter ozo comprendre goût ya biloko azoka goût ya biloko te voilà akendane place moboye akokokota mpe malewa lia tango yana ndako simbi kaka o bana ngali ya mingi te non olambaka bien te o bala lia ka bien te parce que moi si soko olambaka bien o bala na yo akobano lia bien ça vraiment la petit on a petit akolia vous comprendre c'est ça moi si me sors mon kaka non naza mwasi à se laisser faire naza pembe naza kitoko mingi na mbetu na danger toboite mais kokisa petit na cuisine parce que ce que oza bongo te okokabola akosepela na mbetu mais kolia asepe na mutu mosusu vous comprendre de choses la femme moko complet voilà na mbetu bien na olamba bien voilà ozobongisa bien ozobongisa partout pe oyebake mobali na yo aza mobali okozala oza kitoko ndenge nini mobali ata aza caractère mabe mobali ata aza na o azalaka mpe na mwasi moko boye kuna tomonaki na fi moko boye tomonaki na fi moko boye mobali azalaka na tort te mobali azalaka na tort te mobali azalaka toujours asalaka erreur mobali asalaka erreur kaka po ataboke wapi yo mwasi bamonoko kala bamonoko na mobali kuna bamonoko na mobali kuna oyebi ndenge esala mais mobali so bamonoko na mwasi kuna normal voilà ozomona donc c'est ça donc loko biso basi to bosanaka yango wana Gabriel azala Gabriel depuis kala parce que na s'adapter na makambo tout on na kuta na vie na banda kuno so ngala ko na kenda na mona ki ezaka nde boye na kangi yango ezaka nde boye na kangi yango ya boza yoka Gabriel aboto na mobala ya intel Gabriel aboto salondeni ya Gabriel ko badosa mabe la l'aise parce que na ngam na za obanda boto la mibali yebo mtanda obanda yo ngam na za obanda guerre te OK yo za kozongisa kaka ngaza kile mtaba revanche OK de revanche wana libela so kangi mobala ba libela so kaida monde nanga bosana lobanga mona tika ozomona donc yango moza osalanga mapeka donc zaki sir na yo bike na mbetu c'est bon na cuisine pe c'est bon nyonso c'est bon makambo tout OK ndako mususu boye ndako mususu bomuna okoti na ndako mo bomuna kaya okoti na ki solo amasuba ya bana na isi no keso boti ndako feza so amasuba na ebisio ça c'est fort awana bana wana donc elle surtout basaka po ba pampers c'est bima voilà bima na ngwe belia minene dinga na taille nanga ona za pampers na
Pampers. Voilà. Na numéro Pampers. So comprendre so mege bano basuba on dit Pampers. Pour mami qui c'est. Parce que pour ceux qui nani mobile ya na camarade. Voilà. Au monde OK asa sûr que ndap na na zo kota. Et la propre. Eza propre ya kitoko ya bien. Mais ça mbali mususu ya papa ya la musika. Apona rond point moko boeska ya mbela papa. Voilà. Basuka wana. Ba bengi ko na téléphone madame za passer yo a passer yo. Au monde ba camarade mbalté. Côté Colamba, côté 0. Aux monde, côté Colamba 0. Côté chambre 0. Donc ça raté. Et l'autre côté, or, Mbali Soka sa télémie à Sokola Bina qui est moi aussi aux autres télémas. Et l'autre le bosseux Zanini. Bongi Sambeto. Bongso. Si, au Tchamo, les longs, les Sikanango, par où ces chambres dans le Sili et Sili au Vans. Parce que je suis à Zakomona, Kaka, les Mobala Zoyande, à Zobonsa, et à Roula, à Zobonsa. Vraiment. Voilà. Donc c'est difficile. Donc sur qu'est-ce que moi beaucoup chez Baolamba et que lié bilo kwana. Ah on qui on bongo tilelo. Tout na ozo a expérience parce que du jour au jour muto après na kaka. Oui, il faut qu'on apprendre. Là moment na zakor gesté. Tilelo. Donc sur na qui place mo bona kuti balambi na lié bilo kwana. Donc le compliqué ngaka kanisili. Ah. Ouais, ben de la pisa bandu. Il me comme Mindondo à l'ambaka. Nadia comme Mindondo. Faut ça qui Nicole Mtalambaki on l'équipe petite sœur na. Voilà. Ni sili wana bacha mwambate ya ba yans. Oh bacha bicarbonate. Na bicarbonate. Na batomso na minene. Mama ngana kufa. Oli en openda. Donc si les là en tout cas ngana bomba kate na kokaka ya ngote. Ya gabi okoko lamba ngote. En tout cas na longa ngote. Dozo mobali ya mutabandu ndute. Ah ya. Na ba parcours na lekate. Mais na kokaka ne. Ya gabi a bien kufa de la vérité. Ya ka vérité. Donc soit le là kufa appelle le lote poto la posa non. Boko mala cercueil vérité. Nabaleki na ope basali musala moko lokwa yo pendenge yo poleka oyo bino pe be pa babilelo ya gabi pe okotisa eloko no mo boye ndengo bandaka kolata mso lati sexy babilelo pe so totali baligné ya bacardozo baladona bazwa pe ligné ba Barcelone Ilustar bazwa pe ligné wana eza école ya gabi. Bon ezala kaka ezala bongo okozala osa musala moko boye lolenge na yo baleki moko batalaka ngas la kotsa musala o kaka pona serna na o ya na kosala ngo na kozala kaka ozo comprendre et puis yango pe bimisaka rapidement. Voilà. Ah sexy hein. Sexy bimisaka rapidement. Sexy mte bimisa pe rapidement. Bimisa rapidement. Ngai tangu na yeko banda musala pa mangwawu mutalakisanga musa ezaki Willy mambo ya chef ya répétition nda esenga bina na ba jar na yo ndenge na omonela yo ba beauté ozo bimisa il faut la so ba rôle mo banet ba makali parti omende kuja bisenga ndesko kuma kopesa nga ba rôle sexy ndeza boye ba pengisa pe ba tebele ba pengwa la ba la taboye il faut la taboye comme pousser faut la taboye faut la boye ya on comme on a l'air na qui bongo elle a comment que ça misala wana et là au moins tu as repexanga qui na zata na kale so pamba ils a repexanga te parce que na pota qui na pe wana o bende ba ça que artiste ça na sexte artiste ça na sexte ndo mona ba musicien na biso ba chanteuse na biso ba américaine ba ni wa kale so pamba au yemba na string ya bazani à l'aise et ça déranger te na famille ba mona ndengo za o lata et ça déranger ma bangote ça déranger pendate et ataba et déranger qui nga déjà ça des choses changer voilà ça changer esprit voilà ya gabi toko makaka toko koba plutôt expérience na yo. Moi conseil pe na baleki o balandi pe ligne ya gabi lelo ya gabi oza icône ya mboka na biso donc ozata mona mke ya gabi et ça la rondenge nini bon ça la ranga bien et puis il faut la ba porte hein voilà. Il faut la ba porte ya gabi atamuli bamboka ebele à réussir na batwana na sika nyo surtout atambola
pour na koyebana. Voilà. Vous comprenez. So ezaki koyebana te. Mais peut-être ya Gabi msumboka bwa kendaki mais azota infronté. Pour ceux qui oyebani na uti, atoke mboka mobe okobunda na vie. Pozwa. Mais ceux qui oyebani ba sera un plus. Omoni. So oyebani ba sera un plus. Ah Gabriel Ulingo kende na okende. Vous comprenez. Ah otinga na kende gabo. Voilà. Eloko ebimi oleki nzela. Vous comprenez. Donc ngai ba mboka msusu na kenda. Na tamboli nti bangola na tamboli na ngola. Oumela pe on soit vraiment temps. Na soit temps. Donc na kendaki na 2014 na zongi. Na esuko ke en Afrique du Sud na ko kende susu na ba 2015. Na keli susu na ko zonga 2016, na ko kena 2017 na zonga na 2018. Donc si le long na kendate. Ne kami pete na okende. Voilà. Na kina okende na mo. Ozonga lisusu. Na kende kana mo na mo. Omona ka pozonga. Comme les athées, voilà. Moi 3 semaines après dans zone. Voilà, ya Gabi na bandeko o batika biso o vraiment regrettaka ke na musala o bo souffre ensemble ke il fallait azala akufa avant. Voilà. Oui. Ya Dadi Dikamba la tapis rouge. Dikamba na mon côté. Ende a sala nga vraiment passe. Est-ce que bokenda pe vraiment otali pe bana? Ouais, la tala nga bango. Moi mikolo na moni na kipe bango penza te mais na ko kipe bango. Voilà. Na kipe bango. Yim taria non ntonting pas major. Oui, dans le monde de théâtre vraiment Dadi mtamimanga oui. Dadi. Voilà. Dadi manga Gabi dans le monde de théâtre. Donc ma plein non pas coup de couper dans son était quoi. Paix à son âme, Dadi Dikamba, la Tutu Kitomina, tapis rouge, vraiment, Bozako Kangama, vraiment trop. Moi, la maternelle a échoué à thé, à double raté, vraiment. Bio, en tout cas. Sur le lobby, au reproché théâtre, Nabiso, au reproché, on a niniqué. Pour ça, la moussala normale. Bon, ça les labiso ba film, pourquoi pas tous les cabas nigériens dengue ba comment rosala ba kepe na ba Netflix, voilà, makelele. Oui, ça y est. Ah ok. Mais autre la manis. Dengue ba Nigeria ba ils ont évolué. Na biso a ils en encore plus mingi ba kijalelo ba mafinga. Te mama be. Te mama be. Te mama be ils ont ça la biso yango to évoluer rapenza ti. La chamba na mnokote, donc il n'en pas yazate. Voilà. Donc mutema mabe tellement l'équipe biso congolais ça esika musubo kende bo évoluer il faut beba kaka vous comprendre il faut beba kaka vous comprendre donc ezaka passe voilà to koma ka bongo te bon koma loka ba Nigeria te to koma te oh là là to koma na biso te po mutema mabe ya makasi to koma na biso te voilà vous comprendre ezaka passe ma mingi à partir na biso moko voilà à partir na biso moko mitema mabe ki omona muninga boyo usalele mitema mabe ok place moko boyo bazo sepela na bato nyonso ok ko koseli bango makampo ba sepela kana yo mais comment bongo nzambe po to sambela ka za village parce que moi je prie tant on azo prier ponga nazo luka pe vinanga na pe na ndako nanga na futa ka pe ndako Ozoka. Voilà. After apenda kuna pena posana tie essence, na pena posana na kelepe mboka mobo na kena na pena fanya na zongi. Po eza bongo tozo mériter yango biso artiste. Voilà. Ozo mon, tozo mériter yango. Ozo na vie mo ya lix, ya bien. Bien. Tozo mériter otoza na toi ne lokote. Voilà. Toi ne lokote. Oh, boza ne lokote. Ba bandi de le ba ko ba millionnaire. Bandi ba ini de ba bana na miso na biso. Bisoto banda avant bango ba millionnaire pour ni bisoté voter meleki mabe na biso na ba konzi na biso ba konzi pe ba ko soutenir soutien exact artiste quoi que ne peut faire souffrir ya ba lobi visa que ne peut akozonga na ye faut souffrir yango ça ni artiste akei atika na ye kuna parce que les que non azo kenda zozonga atika ela ni atika ela nini biso soto linga Congo na mboka biso da buzoba nango voilà c'est ça c'est ça ya Gabi Babi voilà biso te
Tala baya Gabi icône bo mérite ata le gouvernement pesa yo ata ndaku. Ta ba mama linga. Ta ba ba to ba non na bango. Mama linga ba mama bomengo. Ba vie ko di ba ke kaka boyi. Le bango ezate. Ba vie shaba. Vraiment Moscovitch. Hein? Bakenda. Ba ibale mondial. Otadi ba mama bomengo bazali ba fort perso. Bana ba bikisa bona poto ba ke ba mama bili. Voilà. Ba mama bipendo. Bazo mérité. Et papa masumu. Vraiment. Bazo mérité. Bazo mérité. Bon on va kuité bon biso. Vraiment. Mais quand binomo bo cha motema mabe mama ni mama wa Roma mo livre akota makambo ya ba comédien akota la ba miniature banini babi a se réserver na ye na ba comédien. Ino ndeko ta la miniature ba banani. Binot. Biso tozwaka o bino bolobi yango biso toyepe na ngo biso moni muta soutenir ya Gabi net biso tokendaki Dubai na mama tozo seka makasi minyande miniature koloba kofinga to sali nini Gabi surtout yo ya Gabi alobaka attention Bando, zaki la terme mo bando lobana. Tension combien? Tension combien? Babi tension combien? Eh, ya Gabi. Tension combien? Babi tension combien ne zaki bambwake là? Non, ya gimbwake la te. Ya gimbwake la te. Ngale na mataki avion, na zaki tension mataki là. Tension c'est dans matin na malade na bona ko loba pona tika là. Voilà. Ah, atala malade obila keka na mama. Soyoki. Mama yoki na obela atikanga. Voilà. Na kenda. Ozo comprendre. Et na kominde na ko lobake. Tension et matakinga. Et matinga. Voilà. Nde siko lobi na ngoto yoki na mama. Na mama imoka keti kabisa na hôpital. Donc hôpital. Après to zongi. Allez. Na pourquoi est-ce que fait to dîner? To dîner ensemble. Da tuninga Gabi. Tension de ninga mama. Normal wa sikoyo. Eh to basi ba pipso ngongo sikoyo. Ba pipso da moi mutamta loko na. Logo na wala la poche derrière lobby. Tension c'est bon. Donc mutamta na lobby ako sala makam nae. Vous comprendre? Ah tu tension c'est parce que le quoi là ça qui bongo ale kangi ba et puis silat. Et sila. Tension c'est bon. So ba moninga ka ba kobi Gabriel. Tension c'est bon. Tension combien? 12.8. Donc, comme la question honnête, il est au bon, les binos clubs aux yeux en guawa. Il est miniature. Matière. Donc, il faut taka. Bino vraiment. Yoba yolo baya Gabi ya bakuk. Ngai, na kokoza la bakuk te, na kokoza pe famille bota te. Na boyi. Bati ko kotso bongo. Voilà. Naza collègue na bango. Ba guerre oyo. Est-ce que la guerre est aussi là? Mais ba yokana na bango nde. Ah na niveau komeli. Mais c'est quoi botika kofinga? Botika kofinga esa mabe. Esa mabe. Bino mo pende ba comédien. Bino mo ba comédien biso te bo akiza biso ba chroniqueur ndeni. Bino mo comédien leki je suis kingani. Azongi je suis kingani. Parce que biso to fanda ka boto yepe ka po eza matière. Bando kipena mona na voilà ça au kindo kezali nzambe oh la deni po bino monde boya na makam na bino biso pe to zwaka ka obe yango to yena pe to sel na biso ka analyse bosunga bande ko na biso wana ba za la malamu ata so bile bosa na analyse mais kufinga voilà kufinga eleki nomona kufinga ndeza mabe ozolia mbongo kufinga nzambe pa osepela na ote nzambe ebi YouTube te nzambe ota ozo mana munoko na yo vous comprenez voilà. C'est ça moi commentaire na anniversaire à Belleville quand il a patrona Mozaki te te dit à quoi oyaki fetite babenga ingate mais zaki surprise parce que Belleville quand il a patrona ya fetarané car na orphelin biso pe to yebete mais to yaki kaka ngapana fetana ba orphelin kobenga pe ko souhaiter moko oyo leke twa salaranga na kutaka pe ba Belleville na kutai ba bakata ba et ça la bien ah non na voilà na village pan na salaka to baso kosa kosangala na uche pe ba orphelin geta meminga na nini comme na oneli kuna pesto kenda kolia
bino botikala biso tikala na biso epale kecho bazo kosa mwana dadi dikamba dati wana lwalwa na oki komba lwalwa obina ya ka ya gabila mbongo nakita kaka bazo kanganga kaka lwalwa zapa leke tu botikala ke kozwa bileke nganga oye gango za ka bazo emotionné kadenga kaka banjo ne bakosanga si bato bakome belé loka pou komi kana fungula ka porte joyeux anniversaire ça la bien. Merci na leke tu panda tikala vraiment voilà bon obenga ki atate pour souhaiter ba joyeux anniversaire belle vie continue kenayiba kité toujours anniversaire tant oyebete mais ko benga atake joyeux anniversaire mama vous comprenez ngate nayiba kité tina ndenge mikolele ki nayiba ki ngate naye ko yeba kaka jour oyo ba ibsa kinga le jour na lamba ki awa na mono na moi alambaka pesi mamundu bazala Sam l'artiste Sam da singa meto yembela ki epena na plateau to yembela ki na plateau mais fait to boyembe peto mutaye biso bengi peka ke joyeux anniversaire boso ayambinga te benga déjà yamba ote te nanu te nana so kona biso ayambinga te peut-être siko ya gabi yo obengi mutu nanu te o kanisa poani to zabata makanisi na ko kanisa pe mabe na ote yo nde tozalaka omolaka mwa 12 mais babenga kana pose wa pe raison ke na bengaka ayambaka te siko so na kosele maka so ezaki na bongo to abia zaki na occupation mo bango yamba te siko ngeska pe na vanda ki pe kanisi nga peska na vanda ki na kanisi siko yo mo teke mate. En tout cas, là, je salue Mathilde de Gaulle, Moyembi, balobi américaine, kenda, zonga, balobi toujours, il faut sentir Yembeli, deuxième wana, balobi, kano, pourquoi pas, balobi, Mister Bopeto, Yalambo, hein? On est toujours là. En tout cas, ya Gabi, ça continue, toko banabi sokara, maman vérité. Mais yo ara fidèle, hein? Il faut zaka fidèle. Félicitations. Merci. Ya Gabi, en tout cas, toko banabiso. Yélé, la fidélité. Ouais. Alors quand tu nene botaille, je te salue à Yolanda. Fidèle. Papa te. Papa lobi. Papa lobi, faut yoka. Faut yoka. Libala kayo uto te ya batuti. Mais ba te. Azonga singa na kingo. Ngazo ebiso. Azonga neni papa pekisi abia fana. Papa kondia kondimane après. On dimane, on convaincre hein. Encore monga wana osali mwelo mo boy po papa ndima papa ndeka zawa ayebi kenga la mta ba trouble kuna tchaki ba trouble yo moye ba ko za mta ba trouble tchaki ba trouble mikolo yango abisi madame na lingi na YouTube te po so amegi pe so ko tchango ale famille pe papa zo ya mabe tageta ayoki taba Ya Gabi, on a fier na guetta comment on a ko jouer nde bo jouer ki bongo ko les samoa na boye papa maman ko bote ya passer vraiment neti ba ajo biso to bota na bana miki ko ba so lingi obi ko lingeta za la bana mi bale ko ngana na 18 ans na bana mi bale na 18 ans ya Gabi obanda otongo 18 ans da oza na bana charmelekaki wa so tia misuka bo siko ana bana mi bale lelo eza ntikala te kala ezalaki soza na bana bana tiki pe ate likano bana bota te ozo comprendre to risque ba risque ate to ba risque ate to yaka ba teti bali ba olanda biso to wanga no mona moko ko banda wanga na mwana allez oyeko zonga oyeko ndima bango so mi bale esprit côté poussani déjà oyeko ndima bango olingi to keina OK non voilà Dibito keina est-ce que kolinga mwasi wana mwani ya lisumu non pourquoi poani on est bana ba maîtrise voilà on est bana ba maîtrise voilà elambele keseni ezaki ka parenthèse so tozwi ya Gabi tokenda aneka bongo to ya Gabi icon Gaëta qui sait que mon ami je te salue oh boy la ndeni mais Gaëta batalemba pe ko pekisa so ka mama leki mama oyoka na opeka te Chantal Nzambe TV
la chaîne qui nous informe. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris à l'image, petit à petit, lentement, surtout qu'on avait quand même dit sa motivation depuis un moment. Maman Gabriel Bolembu, par rapport à la recette, beaucoup de détails, vous avez compris, appréciamment avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, question pour nous de comprendre recette au sein de donc on va prendre maintenant le temps de goûter à la sauce. Nous sommes accompagnés avec ce qu'on appelle le kissé kakaïta. Ça va? Neve national. Sérieux? Comment? Oh, ça va Dan. Neve national. J'ai qui coup d'œil de l'autre côté, la maman qui ose. Carla qui vraiment, et l'eau, tout ça qui est exécuté qui est. C'était dans les bons. Il y a Noël. On a donné le meilleur de nous à travailler. Donc, une fois encore de plus, merci à Mams, Sila Bissal. Bon retour. Bon retour, maman. Je sais déjà que maman a zoné qui. Ah, elle va bloquer la poteau. Il faut que ça la poteau. Bokotonga ngaite. Voilà, ambiance. Bokotonga ngaite. Comprenez, là c'est maman Gabriel Bolembu. Kimia et sa fiance. Donc voilà, on va prendre un bon moment. Déjà, c'est l'ambiance. Tous mes caractères sauce. Micro. D'accord. Mais bon, prier. Pour vous allez vous passer la couleur, vous pouvez savoir où va salir bon matin. Couleur ni. Oui, mais c'est que yo ba solo bino ba popesa ngango tokolia ya na la bino ngene to za bo se pela biso ne ba o yu pange ba o otike upange ba Mesdames et messieurs, comprenez, c'est l'ambiance, hein? C'est comme ça. Tokomi siko boye. Vérité de bata famille bota boya bipe bata amini abakuka. Bata bakuka ya yo kama ba abakuka bende yo zo lo mo bange. Bino bato lo ba. Ah, ya ba yo ça biso de ba. Pourquoi vous avez la sauce? Il y a pas de goûter. Bafinga kangai. Bafinga ko ndira lwali. So abiso za bakuku de la finga. Tunenda la finga. Bafinga. Tunenda la finga. Amba finga. Yo na finga ngai. On va manger tout le pied. Il faut que faut m'aboyer. On peut peut-être le choix doit être personnel, le choix ne doit pas être prôné par rapport à métier basala. Mais c'est Gaëtan, c'est journalisme. Le choix. Gaëtan, ce qui est vrai, le roi père alors bagayé. Non, c'est ça. Donc tout ça, vous savez. Voilà, donc tout ça, vous savez. Il n'y a pas la vie pour les Tumba. Toi qui es bon à jamais, béni soit ton nom. Seigneur Jésus-Christ, béni soit ce repas. Pambola Molambi, Zongisi Amerika Sinaï. Ils ont appelé Oyapesaki Makoki Pambola. Chaîne Européenne, ils ont diffusé l'image Oyo Pambola. Ma famille, surtout, il y a chaîne Oyo, Yes, Batala image Oyo avec succès. Ils ont appelé l'image du Pamboli. Bon, on va s'abonner pour que les chaînes qui sont les bossos, ils sont liés à tout le monde, tout lié à la Kenya, ma belle Salate.
makila no yesu par la carte na biloko oyo na kombo na yo yesu ozalaki mobateli ozali mobateli okozala mobateli mbela seko amen amen amola pe ba famille bota ne ba ye bala bala misanga lelo ngali na mona servir omo yebe kota na chaîne nande c'est la chaîne mususu bo ngaza na comme manager là il faut y ba chaîne beaucoup ça élément là c'est ça comme manager ngolo banini lobaka elle a melekese ça va sur la mona na chaîne mususu to moment OK bon foot droit ni droit de on va ça maman wa zaka ya yo moko na sa manager na musala lelo bo finga bo sale ba be mingi bo pese mo malongwa te kwa bisala bino bo finga na yeso voilà les gars mais vous savez ma bé tout le monde tout merci et tout le monde nous sommes finir mais nous sommes jouer ils ont biso to fania to finga na no te tout le monde tout ça ga biso digaita ba mo nyo surtout d'aller lika news ya nani ba si ba kobe obima ya samiga ama ba kobe obima G4Travel déjà ils ont G4Travel les ont raté ils ont comme l'agence de voyage l'agence de voyage na ni boyeko ni bon na mwana on se pour ça à voyager ils ont mona na miso donc ça à voyager concret s'il vous plaît akende Amérique Europe Schengen boya neti boye donc pour ça pour ça Suisse il y a sûr et ça mission confiance et la mission a plus de 243 89 65 25 411 plus de 243 89 65 25 411 on soit en direct et puis ça y manager manager il y a Gabriel Molembo et puis patron il y a G4Travel Chantalia Zambé, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chantalia Zambé Sotolingo ye baba sango ya mboka kota na Chantalia Nzambe TV Mata kitoko bamisio ya kitoko kokota se na Chantalia Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantalia Nzambe TV. Chantalia Nzambe TV, la chaîne qui nous informe.